Bonne fête, il y a travail, pas de travailleurs, ni sauté la République démocratique du Congo, Mingi, il y a monde entier. Le lot est allé le 1er mai où le monde entier célébrera. Journée mondiale, il y a travail et pas de travailleurs, ni sauté. Nde bazwaka, les pandas na bango ya ko travailler à 8 heures du temps. Monde entier est allé célébrer le 1er mai 2024, journée mondiale, il y a travail. Kasi tour oyo ezali na thème les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé na niveau ya mosala nde yango ezali thème mondial ya année oyo biso na KNB to selibino elema oyo. Mokolo ya lelo mercredi 1er mai 2024 ezali mokolo ya férié journée chômé payé oyo bayebaki na ko déclarer na bakonzi ya mboka na kati ya République démocratique du Congo. Historique ya journée oyo ebandaki na mboka ya États-Unis tango ba travailleurs babandaki kosala misala babandaki kolekisa tango mingi na mosala kasi ba syndicaliste américain bayokanaki pe bavandaki esika moko balobi ole ba travailler ka journée mobimba bapesaki bango 8 heures de travail oyo esalemaki na 19e siècle na yango esengeli boy ba ete depuis 1884 nde ba syndicaliste américain bayebaki na ko imposer ba patron to pe bakonzi ya entreprise oyo babandaki kosalisa bango misala na ta molai bayeba na ko réduire tango ya mosala na 8 heures ya travail. Na yango journée wana ba contestation to pe ba manifestation ebele esalemaki po na koyeba ko réduire ta ya travail oyo babandaki kosalisa bango. Kasi na 1886 bayebaki na kobengana banarchiste oyo bazalaki environ 340,000 na entandi nyonso ya Amérique. Na Chicago ba grève esalemaki pe eyebaki na kokende na bamikili misusu. Na yango esengeli bosimba ete na 1889 na mboka ya France nde bayebaki na kosala révolution française pe koyeba na kodéclarer journée oyo lokola journée du travail chômé payé. Kasi awa na kati ya République démocratique du Congo bandeko na biso oyo basalaka misala na babiro to pe na misala nyonso ezala moto ya pusu ezala moto ya biro bango nyonso bayebaka na kopema mokolo ya lelo pamba te ezali mokolo ya mosala. Tokosenga kaka bakonzi awa na kati ya République démocratique du Congo bayeba na ko respecter journée oyo pambate ba travailleurs awa na République démocratique du Congo bazalaka na valeur mingi te pambate bazali na bempeyema ya kosakana te ba misusu bakipaka kutu ba travailleurs na bango te ba respectaka bango pete na yango tokosenga na ba chef d'entreprise to pe ba chef ya musala boye bana ko respecter ba travailleurs na bino pambate journée oyo ete ya bino mingi bato nyonso tu bazali important na musala na bango puis Totuni na population est-ce que ba patron ya lelo ba respectaka contrat oyo boyokanaki na bango uta ne bandeli boyokanaki pon na kosala ka sécurité kasi ba komi kotinda yo kende somba carburant pe ba pesi bidon ya 25 litres ezalaka nini ba kinoa ba pesi bien. Au Congo c'est difficile sincèrement ils a passé on a respecter ba air à travail ba travailleurs era début na fin est difficile pour Namboka. Imaginez-vous que le lot era ya kobanda musala ye bana era aussi ça musala des fois ye bana raté. Aucun va souhaiter belé pourquoi parce que les étrangers ba baza awa bazo respecter ba droit pende ba congolais. Et là parce que de mon comme cause exceptionnel ça la yango respecter ba era début na fin mais belé de respecter en route. Alors on doit interpeller surtout le ministère à travail. Bango ne pas doit mesure disponible au bako sala pour que baki ta sur terrain pas ça la ba contrôle régulier ba est-ce effectivement ba travailleurs ba mieux traité ou ba traité na nègre malamuté
parce que biso ba biloko to na ngo ba souci na biso poto lo bango et pas na bino ba journaliste mais to lo bango pe na bango to mo ba gens na bango ba ya sur terrain to ko ko yebisa bango ko ba problème ba travailleur par rapport à travail en tout cas na yebisa bino to CPL parce que toi ba travailleur mais ba condition de travail na Congo ils a respecté to condamner ka ba étranger ou ba expatrié ou ba congolais ou ba na entreprise mais to condamner pe l'état parce que azo luka ko aider bango te pour na ko la suivi pour que bango ba respecter ba principe na mibeko ya l'état parce que aujourd'hui le problème en cas pour l'état na biso parce qu'il n'a pas de suivi na misala mingi to sala ka respect conseil à la respecter yango to ko yo kana kena ye na sala musala tel mais on koma wana donc babakisi plus ole na sala auto kana ki par contre to sinya ki doit ki na sala boy na zapo na ko travailler juste na facturation mona babakisi linga tout na sala na misala na auto kana même pas ezo kokate eza muke satisfaire en tout cas balandela ngo surtout balandela ngo vraiment balandela ngo makasi balandela ngo kaka on osela ka yango wana suivi ezala donc suivi et puis va meka ko sala effort ya ko telemela ka mingi vraiment surtout ba patron na biso ba travailler to za na bolingo msala to yeto sala msala mais vu que ba autorité na biso balandela ba maka msité donc to za na biso ka na passe bango ceux qui bossent la biso soit ba injustice soit n'est normal mais na kana biso ceux qui te le but revendiquer on n'a même pas ce droit pour revendiquer même te revendiquer c'est nul donc ils ont un le côté oh bango nde ba lobby yango ba sala pona biso donc on se soumet toujours na oh bango balingi pona biso bango bazo sala biso que ça soit le mal ou un bien to c'est porter kaka bien que misala les a pas si na za posa misala nanga non ça ni non ça la monka. Ça fait au moins depuis 1960. Je crois que tant avant 1960 que la règle de jeu au ministère à travail est respectée. Mais depuis un certain temps, plus de 6 décennies, il y a un code du travail à respecté. Surtout pour le personnel, au niveau personnel et domicile, il y a en tout cas, ils sont délaissés à leur juste sort. Là, vraiment, tout le monde a travaillé c'est du pur esclavage. Azawana pona elamba, donc c'est-à-dire il est là comme mouvement très lynché. Il n'est pas vraiment respecter les normes. Il y a un patron. Et l'autre aussi, respect à code du travail. Respect à SMIC. SMIC n'a pas SMIC il y a combien? Même ceux qui travaillent chez les Indo-Pakistanais, chez les Libanais, aux hommes les Libanais vont respecter le SMIC. Les Indiens ne respectent pas les SMIC. Qu'est-ce que le ministère du Travail fait? Donc, c'est-à-dire l'inspection générale du travail est un militaire pour veiller comment les travailleurs congolais sont traités dans les entreprises privées, surtout les expatriés. Surtout dans l'entreprise expatriée, les Congolais souffrent atrocement. En tout cas, le ministre du Travail, le premier ministre de maman, te dit que maman a une expertise il faut veiller beaucoup plus pour la sous-traitance. Sous-traitance, donc c'est esclavage. Et c'est pourquoi abolir la sous-traitance, que nous bon réglementer le système à salaire à bateau, travailler pour les expatriés, les Pakistanais et les Libanais. Ils souffrir, ils sont vraiment dans l'esclavage. Normes et code du travail dans Boka-Nabiso, ils doivent respecter. Ils doivent respecter. Il y a des gens qui toujours de temps en temps. Il y a des gens qui ont soit salaire, mais on dirait donnant mon salaire, mon salaire n'est pas rendu. En tout cas, dans Boka-Nabiso, les gens ne respectent pas. Ils ne respectent pas. On a évité na ba o baza na ba ministère public bango to éviter ce que zane mais biso batoza na kata privé en tout cas ils a passé parce que na place beau travailler par exemple 8 heures du temps oyo ils a na kati ya code du travail na biso et belé bakenda kana ba 9 heures du temps 10 heures du temps et voire même peu bakoko privé bino même na repos donc rien ne marche, je peux dire, dans le secteur du travail à Kinshasa. Il y a engagé par exemple à Télio déjà $150. Qui veut dire, notre transport, nous ne sommes pas satisfaits. Pourquoi? Le ministère du travail a ça le côté.
plusieurs personnes bakenda kofunda bapato na bango na inspection ya travail kuna me ata batindi baconvocation ndenge nini barepona na baconvocation te parce que bayebi ke non ntango bakoya bakopesa mwa quelque chose likambo mpe eleki nango ka bongo. Donc eloko esalemaka ya malamu na ministère ya travail eza te. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo na France esika nini ayambamaki lobi epai ya président Emmanuel Macron kuna na Champs-Élysées babetaki masolo mingi kasi mingi sécurité ya Est République nde ezalaki na table po na koluka solution diplomatique sous l'égide du président angolais Lourenço. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète. Au Koloya mardi 30 avril 2024, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambama kibongo na Champs-Élysées et pai ya président de France Emmanuel Macron na sima ya tête à tête oyo ba sololaki bango mibale na homologue na ye conférence de presse et salemaki pona kopesa compte rendu ya masolo na bango kasi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesi condition na ye esengeli coûte que coûte armée rwandaise ebima na kati ya mabele ya RDC. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci d'abord pour l'accueil qui me rend un peu jaloux parce que à Kinshasa on n'avait pas fait pareil. Là, je crois que la France nous a battus. Donc nous avons une revanche à prendre. Et donc, vous êtes cordialement à nouveau invité en République démocratique du Congo, cher ami. Merci également, je crois que le président a tout dit, je ne vais pas revenir sur les détails de nos discussions, mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que, avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français. Na simana yango neba kosolola na Paul Kagame wana déjà armée rwandaise ezali lisusu na mabele ya République démocratique du Congo te. Soki kaka bazali na mabele ya République démocratique du Congo. Les solo ezate wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde azali kopesa condition na ye na conférence de presse oyo. Côté na ye kuna président Emmanuel Macron alobi ete Rwanda esengeli etika ko soutenir ba M23 pe ba retirer ba troupe na bango na kati ya mabele ya République démocratique du Congo. Masolo ebetamaki kitoko na sima na yango chef de l'État a sololaki na sa 30 entreprises françaises oyo bazali spécialisées na ba différents domaines nde ba participaki na masolo oyo ya table ronde et salemaki pona ba affaire pe investissement entre France pe République démocratique du Congo. Beltesco azali ko servir na population ba produit na kitoko mayonnaise mayo ne bongisami pona ba fête na bino. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco a éliminé une fois de plus comme Messano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyoko
kokwama na yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomonaka so ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologie toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te Beltexco asalaka maseki te Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo oui Avenir Kabinda ezali ya kobeba makasi surtout mingi na entraîne ngwa na côté à Pain Victoire pardon Badi bino moko botal. Kinshasa 0 trou yango yo tozali komona awa na ville ya Kinshasa pardon Badi ba avenir nyonso tu ezali ya kokufa pe ya kobeba moye kutumitu kaele kamalamu ezali te memba moto oyo batu akimaka ba embouteillage to pe mabulu bino moko botala ezali kokoka koleka te esengeli koleka munzipa po moyen ya koleka malamu ezali te ndeti awa tozali na avenir Kabinda liboso ya Pain Victoire bino moko botala croisement Kabinda Willery ndenge ezali ya kokufa l'état pardon toyebite soki basalaka nini projet oyo ya Kinshasa 0 trou awa kutu na ville ya Kinshasa pardon Badi moto oya koloba ete ezali na réussite to pe ezali kosalema bakinwa bazali sirke bakomona ata moto moko te akobima pona ko témoigner Kinshasa 0 trou ezali kosalema ba avenir nyonso mabulu moyen batu baleka malamu ezali te surtout ceux qui banvula ebeti bakonzi ya mboka gouvernement bino atubimisaki projet ya Kinshasa 0 trou kasi botala awa pardon Kinshasa oyo baveni nyonso esili na kokufa na baveni oyo mituka ekoiko kima nyonso ezali ya kobeba ba acteur nyonso ya minene to pe banzela nyonso ya minene ya kokendeville to pe ya kotambolaka moyen ya malonga ezali te na Kinshasa initili ya kosomba mutuka po okozanga nzela ya kotambola na yango soki oso mutuka bongisaka pe mbongo ya kobongisaka yango tout le temps et pas yaba mécanicien po muke edendi na libulu muke edinzi Kinshasa elle est partout oui phénomène zododo et pas yaba jeune awa na ville ya Kinshasa ezalaka nini okomona jeune alamuki na tongo acheba kwiti déjà ya makasi ezalaka nini des populations bayanoli biso boyi dans l'état supu na tolo zododo tope oyo babengaka gege ezali kobomisa ba jeune ebele na République démocratique du Congo oyo wapi base livra na bango na kati ya kolangwaka masanga ya kobinaka bibina pe kokweyaka na se kosalaka pe ba désordre mususu kasi topusanaki pene na bango kutuna bango nini oyo emotivaka bino à chaque fois boye bakolangwa masanga bomela bazododo tant que l'état azali kopekisa biloko oyo ezali ya mabe kasi bino bozali kaka ko continuer komela baloba kiboy bon bagene ala msuto melara ezala msuto pona ba concentration woda msubo owiti kop utambolo zuite utalibu nasani na okuta pe baninga na kopo tikala mela na ngai bo na kimisa makanisi de mélange benate comme tel que chaque jour na mélange pour na petit pour à part ça toi bato maele toi vrai bato maele comme makozanga ne misala ya moni ego etinda ndinga la bo na mécanicien na ingénieur qualifié
na ba travaux oyo memangai na domaine ya mécanique na ali na domaine ya foi ezali babiloko oyo ebebisaka nde eza babiloko oyo eza lokola bapastis oyo bazosala bamindele baosala yango nde ebebisaka tolo mais eloko lokola agene eza naturel so otali na bato ya mbongo ebele na bakonzi ebele afa kolia na ye amelaka gene donc le début pena mokonzi fa banda nanu na source donc mokonzi fa banda nanu na source même po toboyi te akokase mpe biso nyonso mais po abanda nanu kokase abanda nanu na source kote esalama te mpo baokoka source te mpo bazofinanse baagent oyo ya sécurité ya recouvrement bakoya na compagnie mpo basala recouvrement omona baye basendika ya kompani wana bakomi kofinafina bango mbongo penepene bato bavandaki mpe kimia te bapesaki conseil na ntina ya kotika komela zozodo pamba te ezali na bainconvénient ebele wana ezodétruire nde santé moni sa yango moni bakokufa ebele gouvernement esala mosala na ye ata bapekisi bato oyo batekaka yokanisi bakanginga mpo na ateka bongo okuna ozomonake ezaka mawa na biso bafilme yango moni bakokufa na ngai moboti puiske ngai namemi mwana 9 mwana libumu pourtant biso tokolaki toyebaki zododo te toyebaki agene te ezalaka permis te ekota na kati ya mboka lelo oyo bakomi kopermettre ke agene zododo ekota omoni te keza kodétruire bana biso ya mibali po biloko wana eza bapoison retardé ntango mwana ameli yango ebebisi ye moral ya mwana komi impoli mwana komi kosala mabe mwana komi kosimba makambo nyonso ezobebisa nanu nzoto sante ya moto ezokende mpo na nini biloko wana eleki makasi yango wana eza ke bango baza na permis ya baso soki baza komela yango eza mpona bango te eza mpona bato oyo baza kosala yango awa bango ntango bazosala yango bango bamela yango te bango bamela yango te baza kotinda bana biso bamelaka yango mpo batili bango na valeur ya moins cher masanga oyo biso toyebaki moto akokomela bralima bra congo wana soki amela eza na levire ezopesa motu sante akomela yango dikavie te akomela yango dibouteille te akomela mosusu moko mibale atiki mais lelo oyo bazwi oyo eza na poison ebele basali yango mpo nini babimisa yango mpo nini baza koboma bana na biso bakonzi na biso batalela bato wana ya baizini wana babra congo wana oyo bazosala basango ya makasi wana bakanga bango soki bakangi bango baizini wana ekanga momo ya bana so batika komela masanga wana te wana so balobi bongo bato basala makambo wana amela mpoza courage baza bato moko bacourage te babotama bato moko baza makasi ya koluka mbongo te neti nga boye namelaka ni diamba ni shimboki ni bazododo ngai les seules choses namela yaka bière à part bière so mpe nasisi mosala ngai nake na meli nayebi nazoma moko mo mibale apres nakoti ndako mais okomela bawiski bazododo mpo ozwa mo makasi ya koluka mbongo wana eza bien te ya bien te mpona bachaine et puis bayebake eza bapoison retardé un jour ozomela babière bazododo wana ozomela ozote ezobeba ozoboma poumon ozoboma estomac un jour maladie courage ya koluka so mbongo eza te ezote lendi koluka mbongo ubia kozala courage eza na motu fo oyebake age ezokende mpona bunda etake un homme mpona luka veni na ngai lobi na kobota lobi na kozwa mwasi mpona azala courage efo euta na motu eza te kofomela sordodo moko boye mpo ozwa makwiti moko ozwa courage te leta alini akanga baizine wana tu baizine wana tu soki leta akangi baizine omona bango basama mikolo ebele baomela te epousse bango mpe batika mais soki leta akangi baizine te izine ezofonctionne kaka bango mpe bandomela kaka eloko wana kosenga na leta akanga baizine wana nyonso mpe etekaka basordodo wana tu ekanga yango omona jeunesse ekozala bien biso ne jeunesse doit venir à lobby mais soki lelo tobebisa moral na biso na bakwiti ya buzoba basordodo makambo mabe babombe yebaki vi na ye komi deya mabe lobi bakozwa wana mosala te wana moto akwiti un responsable soki ake par exemple na société mo bayoki na sola masanga yebaki bakozwa esu te okomi inutile faut kozala utile na société faut kozala jeune moko oza calme concentré courage ya motu eyaka na motu na baraisonnement na bapense na oyo raisonner lobi avenir na oyo wana nde courage ya bien wana ndeko mobali to mpe ndeko mwasi papa mama oyo ose livra na zododo opesa corps ampe
esprit na makambo etali bakwiti yebaka ke lobi pe ezali pamba te lelo ozali ko passer temps na yo na biloko oyo ezangati na lobi okozala na posa babenga yo noko okozala na posa babenga yo tantine kasi tantine nini o bakobenga yo tantine na milangwa to pe tonto ya bazododo ezali esengo te esenge na bino kotika pamba te biloko oyo bomelaka ebomaka baseli lebele na kati na nzoto ekausaka bapumo to pe enikaka barin ekomisaka yango mai esenge na bino botika soki okolinga kovivre mikolo ebele na se na moi oyo nzambe apesa yo esengeli na yo oyeba kotika komelaka masanga l'État congolais okopekisa kaka ba jeune to bato oyo bavandaka na bacoin ya bavenu batika koteka oyo ezali zododo to pe supu na tolo ekozala lisusu pe malamu bokende kokita na ba usine oyo bayebanaka kosala yango bayeba kotika po peuple congolais ayeba ko retrouver lisusu ba valeur na ye pamba te ba valeur ebele ezali kokufa na kati na supu na tolo na kati ya bakwiti oui. Programme ya Bobsek ya Dr Claudine Ngoyi Kayembe yango yo topesi bino. Dr Dieudonné Ngoyi azali koinforme programme ya ba obsèque ya molongani na ye Dr Claudine Kayembe Ngoyi oyo akufaki le 25 avril 2024. Esengeli koyeba ete veillée mortuaire ezali bongo mokolo ya vendredi 3 mai 2024 na Kinshasa awa na résidence familiale na ye. Samedi 4 mai 2024 nde levé du corps ekosalema kuna na morgue ya hôpital ya Ngaliema. Enterrement ezali bongo prévu na nécropole entre ciel et terre. Ne basengi na baye nyonso oyo bayebi libota ko garder mémoire moko po na Dr Claudine Kayembe Ngoyi oyo ayebi na kotika mokili. Tika ete molimo ya Dr Claudine epe mabongo na kimia. Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Jamais rata awanaka NB TikTok ya lelo. Bébé Giscard. Bébé J. Oui, akaka. Lelo tozo sana exercice moko ya ba langue ebele. Loko yo loba ba langue ebele, lelo tozo loba. OK? Ngana otuna yo yozo loba na ngai. C'est bon. To bandina chiluba. Vas-y. Jeno woto juwo kalenga tashaba mlenga wetu kwetu kachama mlenga tashaba mlenga kwetu chipinde ukacheba mlenga jeno woto juwo katanga chaba mlenga. Bravo. OK, to kila kikongo. Mtukune kuwana bakongo nge mupesi pasi na betu kumulamula kwe kubanukuku kabatu lengwe katabu sikimbalu kabamu tikilinga papu kuila dule. Bakongo boyoki. OK, to kila kibongo. Eke mayo mamore kenjaka momongo papa po nyamolo ko pe nyango pe anyoko fori nyamo momoro ko e bébé malo e nyamo e hwe. Félicitations à Dozo Bimasco na Congo to ke libanda mboka. C'est bon. To kota ki chinois. Ngota ke ko la chinyo ho bi go nyo ka chinyo ho ka chinyo go fo wo ko nya chinyo wo ha lu wo to chin wo pa bu nyo ko jo lu wo da cho wo bin ge jing ge ba ta ga no ko jo ho ni ho ni ga ya. Bravo, toqué en anglais. I'm sorry to hear that you come there, you're from negative, Babio, or Jamaican, everybody great to John Cena, your friend take breathing power, take you about no. Ten, right about two, we can get about the poo, Bravo, toqué en français, chaud. Ouais, le travail que je fais, moi, c'est je ne saurais pas m'avancer, j'ai besoin de soutien, merci beaucoup. Togos, tu es qui espagnol, voilà. Arrêta, brabe, grat, roma, bracre, gorra, prura, trigra. Portugais, ça. Portugais, voilà. Assim que estou sendo uma minha rota para uma saúde dental de você mesmo, tá.
nazalaki na esengo makasi ya kopresente bino édition ya KNB News ya mokolo na lelo ngai na bino tomonani mikolo oyo ezali koya Réalité ya bana kino